Mbote na bino balinga nyoso balingaka Alvin Béapé la voix céleste. Merci na confiance au Salabiso, vous êtes partout dans le 4 coins du monde. Je sais que vous êtes très nombreux de nous suivre. Merci na confiance au Salabiso. Bon, continuez toujours à s'abonner, belé. Faites confiance à cette chaîne, vous êtes toujours satisfait parce que ici on vous informe sur le temps réel. Je suis Ezra Kaya Mr. Cop, votre humble serviteur. On va vous montrer en direct qu'il y a base de IDPS dans l'état de droit. Place Makambanda, place était Tshisekedi après ça court. On le bomoni Félix Antoine Tshisekedi Berton, vous avez un Biki Rouge, président de la République. Alors corriger votre FC, ça corriger votre nyoso ba mutema mabe, ba plan mabe pour contre le peuple congolais. Et on a fait la terre côté trop de dans Moka. Je suis pas seul aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un communicateur IDPS sur le Bagito comme Minga se présenter mon boyo kaya alors bien. Et on a la base la base toujours mouvementée, base toujours base par rapport de ça d'effet quand une vidéo photo mozo circulé dans internet, c'est une photo récente par le monde na ba cache comme si les photo mon kanga na période de pandémie à Covid-19 toé ba on a kati akufoto parce que na famille na na famille na ti le ba lobe le côté le ba lobe côté toé ba so famille niveau famille bazo loba nini to pe niveau justice ba loba nini par rapport à dossier pe bandeko ba justice faut porter serment ba ko porter to ba ko porter restez branchés côté sur cette chaîne pour toujours informer na bandeko ba ko pesa makambu na ndenge sengeli merci na beto ba soutenir biso na libanda mboko là je vois ma grande sœur pop Véronique Mbouyi Mubalia moi si ya bof na ngamo linga Serge papa Chafi couple moko nzamba pa mulabino parce que c'est un couple merveilleux que le bon Dieu vous bénisse bandeko bo na biso senga edge commande afunga la caméra batino so na biso va profiter mon invité na ngano pesa mbote mwana mboka mbote ndeko merci beaucoup ndasio batino so na ba kombo zana ni bayi ba kombo na Junior Belami Ranger mobilisateur il y a 10e mairie il y a section maire délimitée de l'IDPS donc Junior Belami la PCB bandeko nyonso ba Holanda biso na ngonga oyo mbote mingi atuka nzambe apambola bino nzamba batela bino bolandaka toujours la voix céleste TV sa chaîne moko oyo ezo matisa jeunesse oyo ezo pesa jeunesse chance ya koleka na bémission ya ko partager par actualité politique. Merci de ko votre kota bandeko ba 8 ans yo kanongo zo range parce que mikota ngozo moto mataka na vivacité moko mo terme na ba yo kango mo elo ko lisa bien biso de lobaka toujours FCC Keba parce que de lobaka yango bonani ta de loba FCC Keba eza chanson te mais eza cri de guerre ba combattant parce que toza ba combattant biso tout FCC wana batika biso ba cicatrice na banzoto donc tozalaka na kanda ya batu wana il faut mokonza mboka mais mabango bwaka bango no Océan Pacifique ma chavi dans masuwa wana ya FCC Front commun contre le Congo il faut chavirer. Merci Ndeko par rapport à l'explication de Balandi Basepeli par rapport aussi à dossier à des faits Kaimbi soyeba qui a kufa qui lelo oyo tout le monde peut imaginer mo yo circuler avec ko s'apparaître na province moko na Goma bomoni alati cache ne photo mo sali base par rapport à cette image tant omoni ngo azape na cache ne image sali ndinga image wana to websa bandeko na biso ba congolais bazolanda biso libanda o bazolanda biso na intérieur ya mboka na biso bato toza na kati ya capitale tozoloba ba image wana eza ba fake news parce que des faits Kaimbi souvent même quand il était à l'époque ya Kabila soka zokende na ba fond abandaki kolataka ba casquette ba chapeau wana ba couverture ko kanga eloko bato wana baza ba ninja baza ba ninja baza bato moko boye très dangereux au Pablo Escobar abanda ko tindika soka tindiki na terrain akobima jamais donc polele soka bimi polele dégâts Pablo Escobar donc ingakati soka tindiki bakayimbi ba oyo Kalev Mouton soka tindiki bango de babima boyete parce que il était chargé à renseignement militaire donc c'est quelqu'un oyo azalaki makasi na renseignement militaire donc on ne peut pas akoka ko bima abimaka te abimaka na visage akomona yango azalaki toujours même mais yango tolobaka la femme de Delphin Kayimbi jusqu'aujourd'hui azalaka déjà arrêté na niveau ya ANR ba vraie information ya makambu ya liwa oye là et Delphin Kayimbi où il n'est pas mort tokopesa ka yango communication mais ba photo wana tokoyebisa na ba congolais eza fake news eza makamba lokuta parce que bato wana baza baja ya renseignement soka bimi na terrain alati ba sito moni yango ba masque tout ça mais yango na expliquer yo tata journaliste bato wana baza bato ba renseignement baza bato ba héros de l'ombre ba mona na raté publiquement d'autant ba bimi publiquement de wana il faut se camoufler même à l'époque de Kabila il était comme ça zaki na ba système wana
ya kobombama tout ça ya koseka mouvé Kalev Mutongo wana yo mona tata wana to tikali komona ye kaka na jour ya marche ya FCC tant basali marche amona na raté donc ce sont déjà très sophistiqués, très dangereux. Donc pas to bête information mon côté que to pesi yango na bandeko tantôt biso to ça barangé avant de donner information il faut de l'andela mais moi si na ye bel a déjà saisi na aner bazoye parce que jusqu'aujourd'hui on sait que matanga na ye ils allaient rater donc il voilà il raté matanga ils allaient rater que biso na ba coutume na biso ba bantu ba africain quelqu'un sera koufi et ça 40 jours faut pas célébrer même matanga na 40 jours 40 nuits ozomona mais ndeko wana banda aleka ndenge baloba que non asala pendaison a midembika mais matanga famille réglementaire mais mbozi na ya zana ane ako révéler ka ba information vrai et ko bimaka to uta ba vérité ko bimama mais ba photo wana o tozomona eza ba biloko ya ba réseaux sociaux to ko commenter ngo vraiment makasti si réellement ndeko de l'effet kaimba kufa est-ce que liwa na eza liwa moté pas nzambe to liwa moté pas maboko ba Delfe Kayimbe loko ngana koyebisa yo tata wana Kayimbe abombaka azalaki na makambo ebele ya mboka o c'est quelqu'un oyo ayebaki makambo ebele ya mabe donc akomaki déjà témoin gênant et pas Pablo Escobar tant qu'on a zolo Pablo Escobar bandeko na biso ya ba diaspora ba combattre libanda bayebi ngai kutu balati sanga déjà kombo wana ya Pablo Escobar mais toyebi Pablo Escobar place azalaka yende azalaki opérateur numéro 1 ya batuana donc a utiliser bango tant amoni que non pouvoir na ye sile kwei émission Pablo Escobar déjà Kayimbi Delfe babengisa ye na niveau ya ba service à renseignement babengisi ye po batuna ye na ba information ye azalaki chargé ya renseignement militaire azayebaki makambo ebele ba insécurité eza na niveau ya est yango moni tant ba moni ke ba komi déjà ko charger akomaki même prêt ya ko dévoiler aloba ba vérité yango moni ali basali action wana mais yango to lobby ba bloko tozomona na ba réseaux sociaux totika kolobela yango penza makasi po ba fake news na mboka na biso ba fake news eza trop ba information ya lukuta eza publié belé même au konza mboka na biso soka lobby Félix Sekechilo soka lobby komona bango ba memi na be kaka ba réseaux sociaux ba koloba ya lobby bango ba ke na be donc yango wana tozo lobela pona dossier wana ya après quand de photo musala c'est clair que ndeko Vital Kamerhe afana mos na place moko boyesu ya kala ba monter ba lobby ke lo Vital Kamerhe za libanda yango tozoloba ndeko Kamerhe to expliquaki yango ndeko Kamerhe alingaka évadé na niveau ya 150 tolobaki yango alingaki évadé na 150 kim mais esimbité assez camouflé alati ba foulard comme un medineti moi médecin moi Angelou pas bimaki a évadé mais bazuye na ba service à la police bazongisi na 150 lelo toyoki ke non akomi na coronavirus yango moni balongoli na 150 ba memi na centre o ezo traité coronavirus mais ça fugitif c'est quelqu'un qui a déjà prisonnier il y a un dossier na cour d'appel nanu cour d'appel a quitté yete donc il est prisonnier bakoti kaya kende ko vivre libanda ndengeni yango tozolo bana ba congolais bandeko la biso ba congolais botika kolanda ba information ya lukuta ndeko wana tata Kamerhe aza prisonnier ceux qui ba bimisa ki ezalaki pona ba soin pour ba traiter donc tant ba moni na centre ngana linga sala évader akim asala ba évasion na yewan a organiser ki déjà plan na ye nde ba changer no pina ba changer no hôpital azali même biso ba pesi ba information to bimisa yango parce que ceux qui to bimisa pour komona tozalaka déjà entouré ndenge tozawa même awa na kati ya base ezaka na bato mususu bayaka o bazalaka un peu douté voilà mal intentionné bakoya ko mema ba information bakopote sama to bakopote sama te dossier comme ça la score actualité na kati ya moko par rapport ba juge wana bale fa bapote sama bakopote te bapesa ba une semaine pas mokonza mboka ba organiser est-ce que ça mate ko sala mate mona mboka mokonza mboka yango tozoloba na ne mwana mboka oyo kazamba oyo azoloba ke mokonza mboka akosuka lokola Bruno Chibala na badi banga te ya ayebi nde Chilombo te tokoloba na kazamba tata wana kazamba yebi nde Félix Sekechilo te Antoine tata wana Chilombo aza un grand diplômé c'est un politique aza politicien moko nzambe nde apambola ye aza béni donc ba plan na bino nyonso boko sala ke kosuka na nzela carte nyonso boko bongise kosuka na nzela donc kazamba ye ilikuwa ke akozwa Félix Tshisekedi
Tshisekedi a même Irana Chiba, a même Irana Badiba. Badiba nga bango balanda kimbo. Mais biso to zwinde dans impérium pouvoir, to zwi pouvoir to arracher yango. Mais bango bakenda ki ba premier ministre, mais biso to botoli pouvoir. Lelo ki ngakati sauf équipé en cascade, ba komi ko paniquer. Mon konzambo ka beti CT. Ba juge ya cour constitutionnel ba ko prêter serment. Bele ba ko prêter serment, a zwi déjà na conseil des ministres et l'équilobi vendredi. Ayebisi na Pepe Ilukam. Tata na biso Pepe Ilukamba oyo aza déjà na ménopause kalata zo kende kopema na ye. Ayebisi na Ilukamba bo. Azwa responsabilité donc charge kende pa Ilukamba. Azwa ministre na ye oyo Deo Kusu ya oyo ndeko na biso Deo Kusu aza ministre ya relation auprès ya parlement a organiser à ça l'organisation pour la prestation ya serment ya ba juge ya cour constitutionnel donc bel et bien mokonzi arracher bango eza bifte ko ezalaki bango na munoko carte na bango ezalaki cour constitutionnel na koyebisa na bandeko na biso carte ya FCC Front commun contre le Congo ezalaki cour constitutionnel mais dès que mokonzi arracher cour constitutionnel histoire esili donc ndenge eza awa lelo biso ba combattant biso ba ndenge toza nesemo parce que carte nyonso ba kobete kokwea na mai président pona expliquer ako réduire na nos majorité wana parce que na minute oyo ndenge cour constitutionnel ndenge kaka cour constitutionnel président a nommé ba juge ya cour constitutionnel bazo prêter serment soki ba continue na fonction ba député Lukuta basili ba député ya Lukuta basili ba député o ba ministre ya Lukuta ndenge ba bandaki kobima ba député nommé histoire esili ne ya mwana carte zo betama FCC boko 2023 10 députés dans l'Assemblée nationale 10 autres pesi bango eza 10 députés bakokende musika te parce que ba député wana toyebi ndenge ni bakomaki ba député par rapport ba député pe ndeko na si olandi ndeko Daniel Saf par rapport ba propos salaki un moko bani par rapport ba propos ndeko Daniel Saf lobanga Daniel Saf eza diamba Daniel Saf diamba ngana koyebisa na ba congolais Daniel Saf diamba oya melaka na lingwala et pas mama Timba toyebi diamba Daniel Saf c'est un diambé c'est quelqu'un oyo soka meli banga toko expliquer na ba congolais basala ka politique na ba bangi te biso oyo Daniel Saf tangu tozo bundela mboka oyo bango baye ko bima na ba 2016 2015 ba Daniel Saf wana baye ko bima ba 2015 2016 na ba Mike Mukebai na ba kioske émission kioske nde sali bango yango biso tokoloba diamba oyo Saf azomela diamba nde eza mabe omoni ke ba iye Daniel Saf ya lobi ke ngai naza ne Congo ngai congolais na côté ka mabele te me ba memie roube wazui ya kotisier na kata sakoshi na ye amemie ti minembo ake ko kata Congo moni diamba soko ozomela diamba ko sala makamusu soko ya ko se rattraper après Daniel Saf tia ti bande ko na biso ba congolais boye ba yango se ba député ya Soni o to zina kata moko ba député ya Soni donc to regretter comment même ndenge ni cour constitutionnel a validé ki ba député lokola ba Daniel Saf en tout cas moi je regrette beaucoup donc nazana regrette ozo ba député lokola ba Daniel Saf Soni parce que to sali na bango liti melelo yo bango bake kolia biftek ya kingakati Daniel Saf wana koyoka kaye na kati assemblée nationale yembelaka mama Olive yembelaka Jeannette Kabila voilà yembelaka Jeannette Kabila ba joyeux anniversaire ye wana nde akomi défenseur même ya société ya Travigo société mabe oh ya Jeannette Kabila na kasumbalesa c'est lui Daniel Saf nda komi défenseur ya Jeannette Kabila mais soko otali ozongisi répertoire Daniel Saf aza muto ye akenda même plus loin ya kofinga Kabila tongo midi poko na ba télévision ozomona ake ko sangana na Pablo Escobar pouvoir empire romain comme na suka Titanic ya FCC yango tozolo bana Kazamba tozolo bana yo ki soki Barnabé ki kaya bing boye ba yango soki bing karubi wana ba déclaration bozo sala tata e ko suka na nzela bino nyonso bozo kende ko chavirer oyo ako chavirer te longwa déjà na masuwa ya nord longwa ka déjà libela na Titanic bwaka mana pembe ndenge atuma tubwana gouverneur ya Congo central il a compris que non oyo eza Titanic ezo kalate ko kende ko chavirer ko dinda na kato sia atuma tubwana longwe chafiri même gouverneur ya Maniema pas comprendre ya longwe donc bon longwa ka déjà oyo kotikala 2021 chilomba komi président Union africaine mokonzi Afrique mobimba nous sommes en direct de la base ya 10e brinde bozo mona toujours momenté ba parlementaire de buba zaona ebele ko pesa makamu awa elengi patsa bozo ngo ba pesa mbongo te ba pesa polote mais parce que ba une école état de droit et on doit ça Etienne Tshisekedi ba on so ba président de la République ba bima ndeko na ngai to chuter par rapport à dossier minimum conseil des ministres leki analyse ndeko sala par rapport à ce dossier minimum et s'il te ba tumso ba comme kolela au président lobby signé attendre donner Simon Wezate par rapport à nos kolobani
dossier avant na kota na décembre Minembwe na ko analyser nano makambo na ko expliquer yo makambo oyo Pablo Escobar pourquoi po bande ko ebele ba comprendre kate tango na lobaka empire mais Pablo Escobar tala dégâts tikeli biso na ba médecin na ba minganga fictif plus de 500 médecins fictifs na niveau ya médecin ya ba médecin ya mboka na biso donc ba koti si ba fictif partout ba fictif na enseignement ba fictif partout même na ba médecin ba zi ba musicien ba Adolfo yo batata mobile ba komisi bango ba médecin ba touchaka mbongo leta voilà soni oyo bosali na peuple congolais donc bobomi Congo mais bozo comprendre que c'est vous qui a détruit le pays mais boko comprendre kango petit à petit malem vous allez comprendre que c'est vous qui a détruit le pays Chilomba Zunde mboka pas on sango mena na rai bo koti si ba fictif bozuna ba musicien na ba Redi Amis a komi agent à l'état donc ba musicien na biso ba koma kinde ba agent à l'état yango tozolo ba Pablo Escobar idée na bino ya kozonga na 2023 bobosa na yango carte a déjà échoué mon konzamboka prestation ya serment ba juge bazo prêter serment ceux qui va prêter serment machine maman nyata biloko to les assemblée nationale tozoti informateur bino nyonso bolandi déjà déclaration ya Bahati Lukwebo ba pesa position soki informateur ayenga na kopesa position na ngai mutilo mazozo majorité na parlement tozo sala gouvernement ya gouvernement konzamboka ko soit nouveau gouvernement nouveau majorité na parlement parce que parlement ya Janine Mabunda soni bona peuple comme mama wana asali soni en tout cas mama wana fatika parlement qui ne lugana no mobali parce que azape na problème à libala il faut que ne nanu ko luga mobali soka lugi mobali azui mobali asali libala mariage simanango akomi responsable de rozong sa na assemblée poto lobela dossier ya Minembwe nde na ye ko chité Minembwe to lobaki yao tokoyebisa na ba congolais tata wana Ruberwa akutanaki na Chilombo mokongo nzoko na cité de Loya parce que azokitisa moto mokonza mboka lobi tombola mutu yebisa ngai ordre de mission lakisa ordre de mission na pesa ki okene na Minembwe osala yango okomisa yango commune rurale omoni plan na bango oyo ezalaki matata pono na 2013 yende a signé décret wana allez lelo ba yeko concrétiser il faut basala yango na tangu bango bazalaki na pouvoir ba occuper te bamoni soki tosali yango eko reverser ba congolais baza tellement très nombreux populaires ba ko rêver biso que non toza ba occuper toza ba étranger bazeli mwana mboka Chilomba zwa pouvoir balingi basala théâtre wana esuki na nzela lelo dossier to koyebisa ba congolais ke na conseil d'état lokola dossier koti déjà na conseil d'état Ruberwa sera la première rwandais congolais la première rwandais à la prison de Makala donc la première rwandais à kokotaka prison na biso ya Makala eza ndeko Ruberwa parce que ndenge eza wana ye président de la république a kokene na ye gauche droite ité prison na ye déjà eza ouvert lobby pe na conseil des ministres azalaki déjà muto bachaki pembete ba yebisi yo kolobata ate kolobata ote parce que dossier na yo eza déjà na conseil d'état yango tolandi pe biso nyonso cour de cassation lobby makambu ya ba immunité wana esili cour de cassation est frappé donc bandeko Ruberwa tous les casiers qui FCC malheur ya e parce que bazo que de la majorité parlementaire na prison Makala balata ki ba député ba ministre balati ba chapeau wana soko lingo kangai moi je suis ministre soko lingo kangai moi je suis député théâtre wana si le cour de cassation vient de frapper le président le premier président ya cour de cassation à lobby que non oza la député oza la nini bazo longola ba loi wana ba immunité o ezala kana ba boka musuti kaka na Congo yango na koyebisa ndeko na ngai makambo ezokende bongo Minembwe ekotikalaka na kati ya Congo Minembwe ekotikalaka kokata na te en dehors ya Congo Minembwe eza na kati ya Congo mokonzi ya mboka akotikalaka kokata mabele ya Congo tapesa na ba Rwandais a ote Lesotho Congo Minembwe comme pays wana c'est ekotikala kosala mate peuple congolais il faut yebango. Merci, vous êtes très nombreux de nous suivre partout les 4 coins du monde. Vous s'abonner à la chaîne Abino Bolingara Ming Alvin BAP la voix céleste vous s'abonner ndeko passer pe na TV dans ngaba lobi et le on copé ba ko retenir ni na passage ne pourquoi lelo pe vous pouvez s'appeler contact na yo eloko oyo bako retenir ke mboka Congo ya biso ezongi na maboko ya mwana mboka eloko oyo tolobaka yango Ahmed eloko tokoloba Congo ezongi na maboko ya mwana mboka oyo ezalaki sous-occupé ezalaki na groupe ya occupation ba occupaki Congo lelo oyo makambo nyonso oyo mokonza mboka azosala yango pour l'intérêt du pays yango tokoloba biso nyonso ba congolais to soutenir ye na 2023 toza na moto mususu te Félix Tshisekedi toza na Félix Tshisekedi c'est lui 2023 tokokende na ye tia continue élection tokokende na recensement na identification
année esili mais tina ba diaspora bandeko na biso pe ya ba diaspora bazana posa ba recensement il faut recensement esalam ndeko tata Madidi ezala calme okoya kobela ba AVC ba tension lokola ndenge tata moki azo ba AVC yango tokoloba na bandeko na biso bozolanda biso numéro ya téléphone eza plus 243 91 02 47 120 plus 243 91 02 47 120 botinde la biso ba soutien et comment baxé so di mine dépend de on a balobi pe par rapport ya dossier tu koleka a ya marche ndeko ya biso Martin Fayulu asali marche na kimia mais accompagner ba policier ba tobole pini par rapport à marche yo ça la base wana par rapport à marche na lobi omo lobage ngana ko bima te soki ba sele ba pini na ngate ko lobani par rapport à marche la moko yango tozolo ba tata Madidi eza Bruno pona expliquer yo tata na expliquer pe bandeko tata Madidi eza biso te eza Bruno Chibalanda lobi ngai na assistaka na hôpital tango ba traitaka yo moni tango tozaki na opposition azwaka mwa gota munduki ya basoda mwa mutu evimbaka ye na ko expliquer yo tata Madidi wana tozo comprendre te loko eza na seri ba Moïse Katumbi bazali ba Jean-Pierre Bemba bazali ye oyo aza un petit poussin mais azo luka se faire voir donc on mona ke loko Madidi azo sala eza toujours beza azo luka nda se faire voir ba mona ye pe na mukili parce que ba Bemba bazali wana Bemba azo sala bilanga Moïse Katumbi azo sala bilanga Bemba kesi du banga lobi bilanga mais ya ko awa ba marche oyo wapi to mona marche na mutu kana jeep yo oya manifestation na mutu yango wana topesi Bruno Chibala raison oyo alobaki ke Madidi depuis azo goti ya munduki ya soda depuis ya Kabila po Kabila banda ko sala ba jeté Kabila soka ziyo na marche akozwa yo munduki nde mutufu evimba ozwi gaz o melo lembi ya meli ba gaz wana nde yango e perdre bongo tant basala ki ba traiter ki tête eza na docteur na ye munganga na ye alobaki na ye azwa ka be mention trop te azwa ka pe makambo bomaka na mutema te mais fait ko bomba makambo na mutema tala conséquence abimi na marche oyo bakena 15 personnes na nzela et marche wana eke ko bongwana na kata la police ko réclamaka ba pine soni oyo soni marche oyo abengisa ki mokili mobima peuple abima mokonza mboka déjà azui décision minembo mokonza mboka lobi minembo ko tikalaka jamais kokata mais yo lobi osala marche voilà nengo beti libanda poto et komi wana te bobongisa ba pine na ngai so bobongisi te na kozonga ndaku te oleo kende marche yo lobi ndaku donc abosani na ye manifestation azongi ndaku en tout cas yango tokoloba na peuple congolais bo comprendre ba politiciens nini o baza na Congo déjà ide biso ndenge tozwa déjà pouvoir wana eza pona ko tal intérêt ya peuple congolais lobi na biso eza meilleur le lot tozo bundana na batu ya FCC ya FCC fond comme contre le Congo alors déjà ti parce que travailler cette ticket wa mulumba soldat du peuple o ba pesa na IDPS soldat du peuple ya trahison ya Genève na Lamuka soldat du peuple bake na Genève kuna ye Madidi na boutique na ye ya eside banéantir balobi te baboyi kota la grandeur ya IDPS baboyi kopesa IDPS pouvoir ba trahir kuna na Genève nde wana lobi ki était soldat du peuple wana eza luvunu eza lukuta batika kokosa peuple congolais lobi abini aleki wana asali soni atikali asali fiasco na marche asali fiasco po na comprendre que ndeko Madidi akotikalaka kobeta lisolo ya marche te na kata kitasa na kata Congo. Merci Mano Rolandi so porte le 4 étoiles du monde nous sommes en direct à base de bozomona pas toujours mouvementé ndeko wabi et dernier mot au kopesa bandeko par rapport non sur les actualités o bato bandeko libanda moka balanda ngote o bato bana posa la nature na kata moka nini kopesa bango o le kata moko bako retenir kini bafandi qui était basé la paix batala mkonza moko to basala batala avec mkonza moko au sala na jours à venir eloko na ko rassurer na ba congolais zo bazali banda na baza na ba province na intérieur mboka baye bayango que tout le monde oya mutamabe lokota prison Chilomba kokotisa bango tout prison oyo to aza mabe mutamabe akokota prison mutamabe akobika te parce que loko toyoki déjà déclaration ya cour de cassation eza déjà clé boa mutamabe akokota prison na tango Chilombo mutamabe akokota akobika te mutamabe nyonso akokota prison yango tozoloba bopesa toujours confiance na chef de l'état bopesa confiance na mokonzi ya mboka aza ofu oyo mule pona ko travailler pour l'intérêt du pays soko yebi osali mabe oya sala mabe akokotaka makala même ata lelo te lobi te mais tozana bango tozosilana na bango akokota makala lobi fort par rapport à vidéo ndeko Jean-Marc Kabundi par rapport à vidéo na mona ngonde photo sali ba sexta po loba mingi na mukili sali par rapport mona ngonde kasi yango tolobi ba montage yango tozoloba c'est ba vidéo wana biso awa na Kinshasa ekoma lokola donc nous sommes habitués to lali to la muki ba monter vidéo ba publier to lali to la muki ba monter vidéo ba publier oyo
ndeko na biso Mukuna évêque Mukuna notre pasteur azalaki be victime kaka ya ba vidéo wana basali vidéo moko ya lokuta lelo mami Chibola komi kosenga mbongo na kingakati abeleli na shada iboyela mbongo na ngai po mission oyo nasalaki déjà esimbaki Mukuna ke makala donc ndenge pasteur akotaki makala po na Chibola ekoki bapesa ye mbongo donc ba vérité bimi e ba comprendre ke ndeko jama kabunda alobaki na bango bakonanjaka na ba fleuve bakonanjaka bayekola nage voilà yango omoni bazo montaka ba vidéo wana mais en tout cas l'état eza lisusu te ya kosalaka ba montage wana pona ko montaka ba vidéo ya lokuta. Merci ndeko toza ba numéro téléphone to benga lorsque y a l'actualité pour pesa bandeko so balandi mbote pe bato balanda ici na ko pesa mbote na pesi mbote en tout cas la première salutation na ko pesa de mon père papa Vic maître Vic na pesi papa mulanga mbote makasi na pesi pe mama place azali na pesi pe mama ngalula mbote makasi na ko pesa pe bandeko na biso ba congolais ya libanda mbote na pesi surtout bandeko na biso o ndenge to tele makawa leader pesi sangsaka tous les tribus biso toza parti prise à la raté na pesi pe bandeko na biso ya libanda Kelly Audrey la fille Kelly Audrey la fille à Paris na pesi yo mot Tantini Bella na Espagne na pesi yo mot Kelly na ndeko na yo chuchu ba petite sœur ya confiance ceux qui bomoni vidéo o ezanga ya bino Junior Belami oyo mobilisateur na kati ya yolo na kati ya Mumbele na kangi Mumbele na yolo na tindeli bino vidéo bo partager yango bo panza yango donc tozo sala émission oyo pona mboka intérêt ya mboka bo panza yango bo landa yango sérieusement bo publier la voix céleste c'était chez eza chaîne na biso nga ya bino Junior Belami Pablo Escobar. Merci ndeko Junior Pablo Belami Pablo Escobar on va faire ça comme de pesa bi bandi wa zona kata émission awa soko répéter asuka. Merci numéro ya téléphone ezali plus 243 91 02 47 120 plus 243 91 02 47 120 bozwa numéro bo pesa ka biso ba même ba losambo na bino toto senga soutien ezaka ka financièrement te soutien même ya losambo bo sambela ka pona biso po biso tozo bunda to bunda ki à l'opposition lelo tozo bunda mena toza na kata pouvoir mais bitumba la lutte continue combattre jusqu'à la mort. Merci combattre jusqu'à la mort. Merci na bino so bolandi biso partout dans les quatre coins du monde. Je dirais aussi merci à sénateur Guy Londo Mboyo balobi sénateur pas comme les autres un papa ouais, je vous en prie un papa de bon cœur un papa loyal. Merci na ba soutien na yo sali biso bien na projet nyonso merci na soutien na yo balobi bino so bobo vous avez posé na Widal bokota le sénateur Guy Londo Mboyo azawa na soutenir bino. Merci na moi ça nanga moko mon ami wa soutenir nga toujours na sorti banda merci na yo parce que ba aide na yo leke belé. Merci na Deborah Salem tali mo solo biba ou biwa merci na so bolanda ki biso. Je suis ravi de savoir que vous êtes très nombreux vous en direct à base awa IDP ça vous na le yengi mo parce que base a toujours mouvementé. Bon s'abonner à la chaîne Bino Mingo, on se retrouve sur le prochain numéro, même plaisir, même ambiance. Bye bye.